naoyeba te. Naoyeba te penza Congolais. Congolais uta wapi? Congolais penza. Ba fabrika ye na matière nini? Congolais. Nzambe na ngai. Eza somo, Bandeko na nga bokota. Bokota la famille. Bokota babone nyonso ya Étoile Nines TV. Bokota bandeko na biso nyonso ya sika. Makambo eza awa. Makambo eza ya kobeba. Makambo somo makambo koyinda. Balobi indisa na yo kaka. Soki oza na posa koyindisa. Indisa na yo kaka na bandenge moko ya bien. Bandeko na nga makambo eza somo. Tomata to kita somo. Soki tolobi ke non to vanda na biso. Makambo oyo ya rango ka somo. Congo na biso ezanga makambo te, En tout cas, Congolais ayebi koluka makambo. Et puis Congolais azalaka na ba solution, Ba solution penza makasi. Wana Congolais. Congolais kotaka na mozindo penza ya makambo. Ya turo balobi te, to yeli penza pasteur na biso Moïse Mbiye. Selon le pasteur Moïse Mbiye alobaki, ata soki tondi na stade des martyrs. Bolobi bala. Na kobala kate. Donc, pasteur Moïse Mbia boya na ye kobala. Boyo kasiko makambo congolais. Somo. Salut, cher Boucho. Salut, cher abonnés. Salut, cher connaissances. Salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo penza toye lisusu na pasteur Nabiso Moïse Mbiye. Tant au benga le pasteur Moïse Mbiye, la plupart de personnes toye bi déjà que non. Celui le plus grand pasteur célibataire de la République démocratique du Congo. Pasteur Nabiso nyonso presque babala yeka alubi atabo tondi nabino na stade des martyrs akobala kate. Ya boy ne makambo kobala soki bolingi bo swana bo beba na loba makambo kobala. Wane okende nango ka mabe. Bandeko nanga nini ezoleka? Makambo nini ezoleka avec notre pasteur Moïse Mbiye. Avant to kota na mozindo penza ya makambo na biso ya lelo ekozala bien nanu na ya ko sensibiliser batu nyonso tu o baolandaka Étoile Nines TV. Si c'est la toute première fois ya ko kota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba toli pas possible, chaîne moko ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information oyo zalaka nango exact. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et chaque seconde tokoso makasi. Bandeko nanga kandenge na lobaka ezalaka toujours bien soki ozolandaka oya bino na kombo surtout ya Étoile Nines TV zala penza ya kovanda bisika nyonso ozolandaka biso zwa kiti na yo vanda tia mwa mai na yo pembeni tia mwa jus na yo pembeni tia mwa sucre na yo pembeni kote mosusu kandenge kendaka talela pe heure soki omoni ke non heure oyo eza nango tongo pona déjeuner en tout cas na osenga na yo penza kota olia petit déjeuner na yo. Soki omoni ke no ba air oyo, eza ba air oyo liaka penza repas préféré na yo. En tout cas sans kobanga, en tout cas kota penza lia repas préféré na yo. Soki omoni ke no ba air oyo ndezalaka air penza ya souper, bandeko nanga bakota kaka, baliaka kaka, batondaka kaka. Tango zolia bongo, matisa pe volume pour que bandeko mosusu baza na kati ya ndako bayoka nini surtout ezoleka chez Étoile Nines TV na système moko kaka ya tokos ma
makasi. Mamae 2024 GAVCARE to Yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. GAVCARE to Zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na GAVCARE oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné GAVCARE ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na GAVCARE bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. GAVCARE solution ya santé na yo. GAVCARE aye na makambo kitoko la famille. GAVCARE aye na ba solution penza ya kitoko pona bandeko na biso oyo bandunda eza tellement ebele na banjoto surtout biso basi mwasi nyonso presque soki aboti bandunde bimaka mosusu esalaka mwa salite moko boye na osenga na yo contacter bato ya GAVCARE kuna ba solution ba makambo wana eza pe na bato mosusu après kobota surtout biso basi tozwaka mwa poids siko omeki oke na salle de sport omonaka keno poids na yo ezomataka nango kaka. En tout cas, na minute oyo, nako senga na yo kaka, benga GAVCARE la famille, kuna okozonge la taille S na yo, okozonge la penza, taille na yo na kitoko mingi makasi. Bande konanga tokota, na mwa makambo na biso, lelo tomemeli bino Pasteur Moïse Mbiye. De l'autre côté, Pasteur Moïse Mbiye aza déjà na ye na concert na ye oyo zala le 19 ya mai na 2024. Lelo Pasteur Moïse Mbiye chez Étoile Nines TV. Makam nini? Qu'est-ce qui se passe? Affaire nini bandeko na ngai? Kandenge na lobaka na boya kananga kisongi na salaka pe kisongi te. Bana nzambe basala kisongi te, mais toya kosala analyse kandenge tosala kango bandeko nanga. Analyse na biso eza te que non, eza ka mama Étoile Nines TV ndia ko bandolo bate. Ba analyse to ba point de vue na bino boti yango na ba commentaire la famille parce que situation oyo etali mutu nyonso. Situation oyo etali penza congolais nyonso o nyonso kolanda émission na biso situation oyo etali ye mutu na mutu pe azana droit ya point de vue na ye selon ndenge omonela makambo selon la famille je dis bien selon ndenge bomona makambo ndenge pe bozo comprendre makambo toya kovanda ka boye diku pasteur na biso Moïse Mbiye aye pe ko lancer message to mona déjà ba affiche kane bo mona ba affiche na ye to tiango na ba émission na biso presque nyonso to tiango talaka azam sala nzambe donc soki makambo nzambe zo salema en tout cas il faut to ya ko soutenir yango na ndenge moko ya bien. Affiche ya pasteur na biso Moïse Mbiye elobi keno au sala concert le 19. To mona ki déjà depuis ba année passée muto abandaki na concert ya Stade des Martyrs, ce qui tokoti na musique profane, c'était Fally Ipupa. Fally Ipupa nde abandaki, tango aye ko bandaka aboye to monaki batu pe ya Ferregola.
bango pe balamukaki non Ferregola pe il faut abeta concert jusqu'à ce que Ferregola abetaki concert. Toyo komona pe bato ya héritier Watanabe balobi tan héritier Watanabe oki kovanda boyika te, il faut payer pe abetaka concert. Toyo komona pe héritier Watanabe ayaki kosala nini kobeta pe concert. Allez, toya kovanda lisusu na année passée, c'était au mois de mai, si je ne me trompe pas. Déjà tozwaki ba affiche ba message ya pasteur na biso Mike Kalambai akendaki pe ko signer kandenge ezalaka pona kobeta concert na ye na kombo to na nzela ya majabu. Bango nde bako soutenir concert wana na stade de Martyrs. Et après ça, tovandi na biso mutu nyonso déjà yebaki kaka non pasteur Mike Kalamba obeta concert na stade de Martyrs, pasteur Mike Kalamba obeta concert na stade de Martyrs. Toya kovanda le 14 février toye penza komona pe pasteur na biso Moïse Mbiye atie pe affiche na ye que non yepe azobeta concert na stade des Martyrs. Bateko nanga déjà tant de personnes komonaka affiche ya pasteur Moïse Mbiye ebele ya batu déjà balobaki ke non oyo ekomi ba polémique. Pasteur Moïse Mbiye akomi kolandela pasteur Mike Kalamba akomi kolandela ye. Pourquoi na batan o nyonso ye akendaki ko signer te? Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyrs avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyrs avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution exactement. Jour à le 19 la famille et kozalande somo stade des Martyrs. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de Martyrs avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de Martyrs. Pe barimeur ezalaki kuto tate kenon ndenge zaboye pasteur na biso Moïse Mbiye ye pe akokendo beta concert toyoka ata nungu moko te. Toya kolamuka ka boye affiche mbala moko. Déjà ebele abatu balobaka keno mama Etoiline eza polémique parce que na sala émission oyo batu basenganga mama Etoiline salela biso émission na sala ki yango ba commentaire ezalaki ebele tant de personnes babenga ki penza en tout cas nga kutu na sepela ki na ko sepela na lobi Seigneur donc ba analyse o penza to salaka eza na batu moko pe balanda kango na bukebi penza nyonso. Siko makambo nanga penza ya lelo la famille eza komona photo ona tie na katikati. Soki botali penza bien photo wana mutu aza likolo c'est Fally Ipupa. Mutu aza na se eza pasteur na biso Moïse Mbiye. Alors, tant de personnes na photo oyo déjà na mona ba commentaire ebele na photo oyo déjà la famille sans vous mentir il y a de ces personnes ba tindelanga ba photo oyo nga kutu na yeba kite na yeba ki penza te pona makambo photo ona mona kika photo na page ya pasteur na biso Moïse Mbiye tala kaka nazalaka abonné kuna donc soki makambo nyonso ekoti nazalaka toujours informé pour que soki ya kolobeza to yaka ndenge tosalaka bandiko nanga. Et du coup na ekozwaka batu bakomi kotindelanga ba photo ya ye pasteur Moïse Mbiye na Fally Ipupa ba photo na bango nyonso mibale ba pose
ya kokokana. Donc bango nyonso bazui photo penza, bien que bilamba ya Fally Ipupa eza penza pembe makasi te. Mais bilamba ya pasteur Moïse Mbiye plutôt eza pembe. Mais pose penza to poster eza moko. Poster moko penza otolobaka poster moko. Bandeko batindelinga balobi Mama Étoiline expliquer nanu biso. Eza nini ezoleka entre pasteur Moïse Mbiye plutôt na Fally Ipupa. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai la famille. Tant on a kota ki na ba page ebele déjà batiaki ba photo ensemble. Il faut que mona ba commentaire. Ba commentaire ezalaki somo. Est-ce que vous savez que il y a de ces personnes lelo o ba komi kobenga pasteur Moïse Mbiye Aigle. Boyebi yango na ba commentaire. Hein la famille. Batu ba komi kobenga eke no yende Aigle na musique gospel. No ye bate Aigle ngo wana ba oye ba zo benga ngo na sens moko ya bientôt na sens moko que non ka ndenge to benga ka Fally Ipupa Aigle. Hein? Siko na musique gospel ba komi kobenga pasteur na biso bongo. Est-ce que eza lisusu din teto hein bandeko nanga mosusu nga moko kutokomi kolekilanga. Et comme il fallait voir la famille ba commentaire o bandeko na biso ya ba congolais ba tiaki na ba photo wana. Alors yango na ekotuna poster oyo parce que photo oyo ebimaki liboso ezaki photo ya Fally Ipupa. Après kobima photo ya Fally Ipupa nde toyaki komona pe photo ya pasteur na biso après ko lancer concert na ye na stade de Martyr au mois de mai nde toyaki komona pe ye pe azui poster moko azui pe bilamba ya pembe alati. Yango bato ebele na ba commentaire lui-même ayebi na page na ye kaka soki okotika na page na ye okomi kaka Moïse Mbiye ministry officiel photo oeza soki bokoti na ba commentaire la famille bokomona ba commentaire eza ebele penza ya makasi eza ba commentaire mosusu nga moko kutu esalaki nga pasi na motema moya na lubango eza te na bimisa to ba mo wana ba écrit wana batu ba koma eza te la famille tala kaka photo respectaka basala nzambe. Alors poster oyo bandeko nanga selon bino eza din pona msala nzambe to eza din te. Et puis Dédé hein, je voulais aussi savoir pourquoi communauté na biso lelo et comme kobenga papa na biso Aigle pasteur penza na biso Aigle. Pourquoi communauté congolaise et comme kobenga Aigle? S'il vous plaît la famille quand ndenge to sala ka analyse na biso na ba commentaire moi point de vue na yo tia ngo na commentaire bandeko nanga. Yango na lobaka toujours tango zo tia point de vue na yo koya kofinga awa batute s'il vous plaît. Tango to beta masolo bongo je sais que tant de personnes déjà balinga kofinga basala nzambe. To sala ka ba émission awa te ke no to ya kosambwisa msala nzambe te. To sala ka ba émission awa te ke no to ya kofingisa to kofinga msala nzambe te. Mais tiaka point de vue na yo selon yo. Si vous avez de versets bibliques, boko mango kana ba commentaire, kande na mona kabatu mosusu, omona apesi point de vue na ye, na point de vue na ye wana atie na verset biblique. Verset biblique wana omona mutu mosusu pe akokende atangi pe verset biblique wana mosusu ayebaka makambo wana te. Mais tango okoya na yo ya yo, osungi moninga. Mais soki yo peut-être de ton côté, oloba na yo kaki non, na okende, na omona ba osala émission à pasteur Moïse Mbiye oya kofinga. Bandeko nanga, ngana lobaka toujours et encore que non. Ndenge zaboui, ndenge tozaboui. Et la famille. Basala nzambe otomonaka, bazwa ba alliance na bango na nzambe. O biso toyebaka te. Toyebaka te nini bakotaka na mozindo ya prière na nzambe na bango. Siko soki yo yebi ba mozindo wana te. En tout cas, ekozala bien te oya ko sambwisa basala nzambe to oya ko finga basala nzambe. Soki omoni ke ozana yo na ya koloba te, leka na yo
landaka émission otieka j'aime na yo salika partage na baninga mosusu c'est fini. Et puis s'il vous plaît tant bosala ba commentaire hein ba commentaire na bino ezala te ke non ezalaka na français ezalaka na lingala te na balangue nyonso soki omoni ke yo mpenza ozalaka na yo makasi na chiluba sala commentaire na chiluba batranslate ezalaka soki omoni ke non yo mpenza ozalaka na yo makasi soki na kikongo en tout cas na balangue nyonso la famille bosala bacommentaire tokotanga ngo na pete penza nyonso makasi hein la famille. Grand merci na balandi nyonso ya Étoile Nines TV. Grand merci na bandeko o nyonso balandaka biso hein la famille. Grand merci na bino nyonso bozwaka ta na bino penza pona kolandaka biso parce que eza na batu mosusu la famille bazalaka soki kaka notification ekoti keno video na biso eza ya kofungwa mbala moko bakotaka. Grand merci na bino penza, que Dieu vous bénisse abondamment. Grand merci na sponsor na biso officiel. Sponsor na biso oyo atikaka biso te, sponsor na biso oyo azalaka toujours et encore. Elongo na Étoile Nines TV, sponsor na biso na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth. Merci mingi na bino nyonso bozwaka na bino pona osalelaka biso ba partage, bozalaka toujours wana pona obengaka biso, kopesaka biso ba moral. Bien que er mosusu mafinga ezalaka mwa ebele ba ofinga finga ba commentaire, mais ezala bandeko mosusu o ba komaka toujours ba commentaire na bango pona kopesaka biso mwa moral ya kitoko. Er mosusu ba o babengaka biso pona opesa biso ba moral ya kitoko. Er mosusu pe pona ba oyo penza babengaka biso pona ozongisa biso na banzela ya kitoko. En tout cas na yeko yebisa bino ba merci. Bambote nanga na ye moko Linda Bukulu ya balinda mwasi nzombe. Na pesi bambote na ye moko Madame Judith Diampovisa. Bambote nanga na ye moko Mama Tina Sambia, la parisienne ya Tongo. Bambote nanga na Mama Joséphine Musale ya Nzambe penza ya Tongo. Bambote nanga na ye moko Mama Titi. Mama Titi na pesi ye bambote. Na pesi bambote na ye moko Grâce Mpoi. Na pesi yo bambote. Bambote nanga na ye moko Sangu Makoso, hein? Sangu Makoso. Na pesi yo bambote bisika nyonso landaka Étoile Nines TV. Bambote nanga na ye moko Madame Sidonia Siala, hein? Bisika nyonso yo bongo ya lobi basala nzambe na Congo. Est-ce que ba existaka façon Congola finga basala nzambe? Wow, bambote nanga na Madame Centrine, Madame Bijou, Tonton héritier yola na pesio bambote, hein? Bino nyonso bolandaka biso. Voilà. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution exactement. Jour à le 19 la famille et Kozalande Somo. Stade des Martyrs. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka. Le 19 mai, na stade de Martyr avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo, na stade de Martyr. Biso le 19 kaboui, uzala somo. Bandi konanga, tozongela nanu makambo na biso. Pasteur ya pasteur Moïse Mbiye na pasteur ya Fally Ipupa. Bilamba, hein? Bilamba na bango ekokana. Quelle coïncidence. Bande makambo mosusu basekaki, hein? Koseka pe ezalaka bien pour la santé quand même. Tozalaka bakanda kanda.
tozalaka sérieux na sérieuse air nyonso non air mosusu toseka voilà ka ndenge na bando oloba la famille makambo oyo ezaka pasi quelle coïncidence pasteur Moïse Mbiye eza bande mosusu je me rappelle une fois tobandaki kosololaka ndenge tosololaka monika ntango matière ekotaka matière ekoti bokomi kopartage na baninga mosusu. Je me rappelle une fois ndeko moko aloba na nga mama Etoiline pasteur na biso Moïse Mbiye aza mutu moko alingaka bato batiela eka alingaka pe buzz yango omona bimaka mosusu asalaka nango kaka tika na sala na nga siko nakomi kokota na minute oyo papa na biso alingi batiela eka papa na biso aza besoin ya buzz to eza ndenge nini la famille bon na côté mosusu oyo tokoti na question mosusu oyo bato baoloba mpona aigle déjà toyebaka kaka keno mutu oyo babengaka aigle na musique ezalaka Fally Ipupa na musique profane. Bon na musique gospel en tout cas nayoka te keno oyo nde ayembaka koleka moninga oyo nde azalaka likolo me oyo nayebi kaka keno bango nyonso bayebaka mpona gloire ya Nzambe bien que na kilelo oyo pona koyeba soki muto aoyembela Nzambe ya solo to aoyemba na ye pona ba business na ye pona ba mbongo na ye en tout cas wana ezaka Nzambe moko ayebaka biso awa neti ngai na yebi te pe na koyebaka te nazata na posa koyeba te na boy na nga kokota na bavi ya bato. Bon soki lelo bato bakomi kobenga pasteur na biso ke akomi aigle na musique gospel bon na côté mosusu na koki koloba c'est que papa na biso qui est Moïse Mbiye niveau na ya koyemba azoyemba kitoko aza penza likolo pate que non aleki batu nyonso mais aoyemba penza kitoko parce que déjà Fally Ipupa tant babengaka ye aigle aza déjà mutu moko aza likolo quand même. Voilà donc na côté na biso pe ba congolais lelo ba eko reconnaître que non papa na biso qui est le pasteur Moïse Mbiye ayembaka kitoko dimension na ya koyemba ekomi nango likolo pe ezokende likolo peut-être na sens wana selon ngai mais na côté mosusu en tout cas je ne sais pas côté mosusu peut-être koyemba na ye Congolais reconnaître ango que non papa na biso penza akotaka na mozindo akotaka penza na mozindo ya makasi soki azoyemba mais wana eza vrai hein nga mingi na lingaka ba adoration ya pasteur Moïse Mbiye ayembaka penza kitoko soki azo adorer en tout cas intérieurement on se sentir que non le Saint-Esprit est là parce que lelo oyo eza na bato mosusu tokendaka ta be église mosusu omona na ba église mosusu kotika boy ba osala adoration mosusu omituna eza adoration to eza kaka banzembo bato mosusu bayembaka na ba école mais eza bato mosusu soki akoti na dimension ya adoration mosusu komi komituna mosusu komi koloba wow donc bato neti ba pasteur Moïse Mbiye soki réussit réellement to soki akoti na adoration en tout cas adoration na ye ezalaka toujours remarquable atoza musika au sentir que non il y a le Saint-Esprit là-bas donc eza bongo bon na ba poster aboye kande na lobaki bato mosusu balobaka ke non papa na biso alingaka na ye batiela eka je ne sais pas pourquoi kangaki poster oyo bon na côté na nga na omona na nga pe mabete eza kaka parce que Fally Ipupa pe akangaki poster oyo to komona ngo pe epai ya papa na biso ki ye Moïse Mbiye bon na ebité mais na omona na nga penza mabete mabe penza ya mabe eza nango te bandeko na nga ka ndenge tolobaka ka ndenge tosololaka chez Etoiline Ines TV soki tosali analyse na biso
soki toye topesi ba information na biso exact toyaka toujours na mwa toli moko boye pona kopesa batu pona kosunga surtout communauté na biso la communauté congolaise communauté na biso oyo ezalaka nango béni communauté na biso oyo yaka toujours et encore na ba bénédiction ebele. Toli nanga ya lelo bandeko nanga na yo kopesa toli epa ya basi ba mama ya mabala. Je sais que ba mama mosusu ba osilika mama etwalini yo bongo na biso yo kotela kaka biso nga penza na ba mama parce que na yebi ke soki ndako eziki c'est que mama bando surveiller ndako na yebi ante parce que mingi ba papa bakendaka misala et surtout elo mosusu Nzambe alalisa ba papa pour que a former biso basi. Donc moi si oza appelé ya koveya ka ko surveiller ka ndako na yo. Soki lelo tomoni quelque part ndako kuna libala wane kufi mingi totalela ka mama ezalaka bongo. Yango na ekopesa mwa toli na ba mama na biso. Bandeko nanga osala pasi komona basi mosusu bakomi na niveau ya salité moko pas possible. Basi mosusu omona kaka avandeli télévision depuis tongo ti pokwa ka télévision. Kota na chambre na ye bandeko nanga mosusu ata otia zolo ekozala te. Zolo penza okotisa ka zolo na chambre okokoka te. Bilamba place nyonso. Bandeko nanga. Bomoni ba pampers sabana. Soki o changer mwana na yo pampers. D'ailleurs, kutu na ba génération ekomi bien. Na kalawana, ezaki ba couche. O changer mwana il faut kenda konika. Yango nde place babando yeba keno mwasi aza salité mwasi aza propre. Basi o bazalaki salité omona ba couleur ya ba couche abana na bango. Ezokende kaki. Mosusu komi na noir. Mais basi o baza na propriété. Ba couche wana omona o latisa mwana 5 ans et 5 mois mobimba. Ezaka pembe. Shiko lelo oyo omona basi mosusu aboti ba pampers ti na mesa. Ba pampers ezakaka. Okota na chambre na sekuna ba pampers ezakaka. Okota na cuisine n'en parlons même pas. Mais luka moi sachet moko boye. Olongoli mwana pampers. Otie na sachet na yo okandi sachet wana kitoko oke obwaki yango libanda. Basala kabongo ba mama. Soki eza peut-être na buto oza na mwa sachet na yo okandi yango ozo kanga ka bien. Na tongo tango ola mukaka wana parce que moi si soki oboti normalement na tongo ola mukaka tango osokola ka wana na ba pampers na yo obwaki yango libanda. Ndako soki eza na bilamba place nyonso bilamba eza éparpillé place nyonso bandeko nanga ta forme ya ndako ezalaka lisusu te. Epesaka salité ya makasi. Maman oza na ndako bilamba soki ya bana luka place ya kotiaka bilamba oyo osi osokola. Luka place ya kotiaka bilamba oyo osokola nanu te. Zwa kata kwa ranjaka ndako na yo ata soki oza mwasi moko salaka. Zwa ata mwa 30 minutes ya pamba tango ozonga musala. Ozongi ka boye. Kowelela teke nona kendo vanda nanu na pema te. Tango ozonga ka longola ka ba uniforme na yo banda deja kobongisaka ndako. Parce que tango kosilisa okeka kosokola na yo olie okoti omati na mbeto se fini kozala kolemba. Ezalaka bongo. Yango tomona lelo mibali mosusu bakomi na bango ko supporter lisusu basi na bango te. Pona niveau ya salité bandeko nanga ekomi kosala penza mabe. Bandeko nanga ekomi kosala penza pasi.